pamba te. Si ça qui a son dit matin na mise la ta solution biso mi balé to luka so ta ko longola nde balongola. Azo boya mama. Ce que c'est mon sang siko nengo sai tester. Et ça combien? C'est maison qui est 2 mois maman. C'est mais qui est 2 mois. Parce que na bana ko minzi mateke na ko tomber na zemi. Nde na sali première fois na deuxième fois, en plus de 4 fois. Ils ont bimaka détrait. Ngana ko jouer rôle non lelo lo kwa mama sunganga. Nazo côté la mututé, maintenant na mituna otuna yo. Asa cousine na yo. Oui, évidemment asa cousine nga. OK. Bon, azali mwana mama leki. Asa mwana mama leki na yo. Ngai nazali ko mwana mama mutu. Bino ba boza mo samba. Maman. Nabi bien que azali cousine na ngai. Ngai ya na yo na komi noki. Yana ngo bima na ngandi no longola ngabya mane sosa yana. Longola ngabila mbandeni. Sika ko babuso ba mamoso bana ngambe na ngai yo na salon. So landi azala akabwe mamozo na nga solution te. C'est là. Kona bino. Bakotala bino nengo zolobo zo tuta tolo ki yazale kinayo. Bande kona bino bakotala bino. Ma maman na bino bakotala bino o bo sali za makambo soni. Na c'est test. Et prouve kaza azem. Soto 6 ans. Donc ça les contrôle l'hôpital. Yaya. Pona otsa kimia na libota. Pona oboma moto. Toluka solution ka ngai Fallon na yo. Est-ce vrai que tu as fallonné? Vérité entre makambo azolobana ezaba présenté ngana ku jamais ko saba biloko abongo nakendi makeleki na ngai cousine ngai nakebima na ye. Je crois ceux qui ya solo ya ko boya parce que azoboya na famille créer problème. Mais au-delà de tout, ce qui koboya na ye me foye bake il y a impact ou esalemi wana na relation au bango mibale ba créer. To moni muto azana ba sang coutumière déjà ba famille coutumière ou bazana ba chef coutumier na kata famille wana même ceux qui na génération na bango ba yebi yango te et comme on a arrière grand-parents il y avait un chef coutumier ou bien banganga bazaka na biloko na basemaka na kati ya ba génération ko ya yebisa maman vérité ou ba chemisa maman vérité yebisa maman vérité c'est mon ndango za enani yebisa maman vérité bomba poani oui yo yebisa ngalo bingana to za yo za grand frère na ngati we yebisa ngabongo eza yo mutu yebisa ngote yo komi ko potanga ba buzoba ngana zala mobali nawo ngana poto buzoba olobina lozana ni nanga. Par exemple na peso ata malobaki olobatake nazaki pousser na force moko boye et na yebaki ko contrôler ngote yango na koyaki na likambo wana mais au moins effet kaka ya ko avouer wana parce que bible zo yebisa biso que soki mutu ayamboli masumu na ye nzambe aza juste pe fidèle pona ko limbisa ye et puis kolongola ye na mabe nyonso wana. Zamo pasi mingi asenga makambo eleka vumana mukili te. Wapi? Na télévision, na internet. D'accord. On est nde to sala émission boto ko tsango te. E ka singa singa ki yango te. Ndeko na ngai cousine na ngao. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes.
Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Au-dessus de tous les noms et tous les saints du trône se prosternent devant ta face. Jésus le grand vainqueur, il a tout accompli et nous les rachetés. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus. Cette émission qui vous ressemble, émission d'écho et Kokaninayo, et Kokaninangai, et Kokaninabiso surtout. Abonnez-vous aussi massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Bisous à Kata Bravo Jésus, tout le baka, Jésus Christ numéro 1, le number 1, c'est Jésus-Christ de Nazareth, car il est le chemin de la vie et de la vérité. Bravo Jésus, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth, Bozolanda Biso. Solo ya bande kuna mse kopesa pasi ikosa la penda pasi bo kikanda bosiliki mawa pe bokotinda ba soutien mais tomita la kati na biso est-ce que côté ni to bebisaki na Yesu côté ni na bebisaki na moninga kende kosenga moninga pardon kende réconcilier na moninga confesser se repentir pour que Christ Azoya bientôt. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique Mombaya Chebiso Télévision. Là, je vois il y a Cécile Ndoukou. Pour l'instant, pour le moment, j'aime l'appeler un bon tonton. Merci à toi, Denis Monsolo, les certifiés. Coup de chapeau à vous. Moussala Kitoko, merci à toi, papa Chic Moukadi, Nabo Sanité, maman Lydie Moukadi, mère double, na Pession Mbote Napoti. Bande kono sobo na biso un peu partout dans le monde, à Singapour, aux États-Unis, en Allemagne, en Syrie, en Chypre, partout. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre, Belgique, France, Allemagne, partout. Même si na Singapour, kuna, États-Unis, Afrique du Sud. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Là, je vois Papa JP Molato, Osman, à Londres. Nzamba Pambolayo, merci de soutenir émission de Bravo Jésus. Nzamba Langa Pambola. Bino chez Biso Wenze, ils sont disponibles dans Mandak na Biso, et Sengel na Biso, to tindi ba article, ndeka bande ko ba sala ba pesi ba biloko ba sala ngo posa biso to pesi ba prix, to zone celui-là parce que bientôt bonne année. Osunga ba na Biso ya fondation chez la Mwanda. Bana biso bazana besoin lisungi et kozala vraiment malamu mingi. Nzambe nanga akozanga te ko pambola bino. Ba SOS le kana. Merci na bandeko o bazo sunga. Merci na ba soutien na bino na ba Felina. Pib na biso le kana na koma kolo pangu. Ba numéro ezali wana bo contacter bo kota en direct na ba o baza destiné na kolo lo pangu. Voilà. Merci beaucoup. Yaya. Zoa micro. Bonjour. Bonjour. Beti boyemba. Naemba. D'accord. Kombona. Kombona nga Fallon. Fallon. Ok, Fallon obala? Tena bala te. Obala non te. Tena bala te na élèves. Aux élèves. Ok, d'accord. Bino école na mino équiparate hein. Te équiparate. Équiparate hein.
D'accord, merci beaucoup. Sambela. Oui, nasambela. Oriki obondela. Pardon? Tobondela va to solo. Oui, tobondela. Ok, merci beaucoup. Tokangi miso na biso. Nzambe tata topesi yo lokumu mpe tozongisi nyonso tuna se ya loboko na yo. Tika ete nyonso tokoloba na esika oyo kombo na yo ekomisama. Tika ete bandeko bakotala biso baza na baproblème na badifficulté na mabota na bana na misala na misolo. Nzambe ekita loboko no ya nguya ekita esala pe pesa kimia na mboka Congo na kombo na Yesu Masia. Amen. 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 Maman va dire, mais maman, oui, il faut commencer à remercier l'Éternel, mais c'est ce que je viens de faire. Donc, on a ensemble déjà, tu peux s'entendre déjà si tu peux c'est déjà merci. Il faut qu'on ait merci, Nzambe. Dès nos prières, c'est déjà un remerciement de sa part. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comment nous fallons? Ah oui, comme on a fallon. Ok. Fallon, il est même bon. Eloko meminga weza vraiment sujet moko ya pasi o nazoko quand même sur ko maintenir nga mon côté et ça juste que tozalaki na famille na maman kulutu tobotama juste deux na famille na bon maman na biso maman kulutu abota mwana moko mobali tovandaka d'habitude tosolaka pe bien na confrère nanga wana mwana mama kulutu mama akendaka na ezikida koteka confrère akenda na kosala ndenga akenda comme d'habitude maintenant ekomi baturoyement ya mama na mama kulutu ke bateka lupango po mama ki kozula biso place quelque part mais mama kulutu aboyaki maman pendenga bimara na comme d'habitude qu'on fait pas kindani ko sala mwana mama kulutu souvent son akie na douche akoma kolanda ngai nebisi gon fait osa boy poani ai sa elote yo za boy zo mama mke poani bon na kipango pété mais et ko salema d'habitude tant moye lisusu etomaki naza na fulufulu na mesu ayemba moko akanginga abimi na ngai donc on veut dire que to sala ki bolingo vraiment na fulufulu na mesu wana wapi na douche na douche nazaki na douche na sokola ndenga yelanga souvent na boyaka na pekisaka mais yelinga vraiment naza na fulufulu na mesu ayakanginga mba moko abimi na nga donc to kushaki na mukolo wana simplement oui to kushaki na mukolo si tu étais d'accord non je n'étais pas d'accord nazalaki na ba fulufulu na mesu nazalaki na fulufulu na mesu na yebaki pete ke ya koki koyo kotela nga na kati abutalizaki yo oui azaki abutalizaki nga vraiment premier jour wana abutalizaki ngai na yeko se tomber déjà asalinga par force to bimi na ye ok nde yeko coïncider olena betela pe mama na betela mama te na betela pe gon frère te mais tango yo ko vanda na ngai abandi ko yebisa nga ke non est-ce que yebi ke nga non tozalaka yana lekite ya solo bana bi yana lekite ya solo mais oui ndenge benga mama biso mama kulutu wana azaka mama kulutu na bino te pour te dire au frère que kutu ndenge moni mama bino na mama biso baza juste ka mboka moko mais baza na bango yana leki propre te nga pe na kamwe na bi ya solo abi oui ngandi na zwe biso eza bongo bon olina tu na pe mama na zwaka pe tonte ole pe na betela gon frère na betela bango pété bon nga moko pe na kompe ko sepela nga na makambo gon frère banda obetela nga komo yebisa nga mamba bolingo to sala love to banda ko bima ya sepela kananga na za mwasi kitoko donc ye pa bongi na ngai bon na ye komita la pe gon frère pe na kobi na nga pe ko kwea na bolingo donc comme qui souvent nga moko na okende boye pe na lundi peut-être na chambre na ye to bimi na biso mais sepela nango comme qui habite oui na koma ki nanga ko sepela nango na koma vraiment ko sepela nango et yo sala mainton na ye ko banda non mais tangu to sala bongo nazalaki na idée ya keso to bimi na ye na komaka na jardin na ngai na bandaki souvent ko koma certain temps na ye ko banda koyoka ba malaise quand ndenge zalanga na nzoto
na bandi komituna oyo eza nini nake na sombi test na pharmacie na ye na sali na ye komona ebimi détruit donc nazalaki na retard disons nazalaki na retard nayebaki susu te nasala nini et en plus je suis en 6e oui naza oui nazoprésente année oyo nde nazwi ide na bina kende kobetela ya lisolo nayebiseki no nde naza boye naza ko se sentir bien te navandisi ye nayebisi ye bon nakomprenaki te soki bakanda yango oyelaki ye mokolo na soki azwaki yango wapi abandi kobeta ngai ebisi nga non nayebi makambo wana te enga no tobimaka une fois komo koyebisa lelo naza na zemi nabi te tobima une fois te tala kutu jour tobimaka ezalaka boye jour tobimaka ezalaka dati boye na expliquer nyonso aboyi ayebisi nga nayebi zemi wana te nayebi zemi wana te yango nayaki awa nayebi te soki nakosa nini et puis nayebi te so na bina betela confrère na biso azaka vraiment colérique makasi donc yango namonaki na une mission boye ba donc naokoka ko maintenir yango te yango na ye pa na bino grand frère pa ya bobengisa ye nayebisa ye vérité oyo nga naokutana nango na minute nayebi te soki zemango nakosala nango nini nakie mpe naluka nalongola ezosimba te yango nayebi te naye pa na bino soki bokolukela nga solution grand frère azaka colérique makasi naboyaki kolebisa na ndako peut-être akoki kosala mpe mabe yango naobaki na ye pa na bino boluka solution ndeni bokoki osala. D'accord. Vous êtes en 6e année, vous avez présenté année. Oui. Vous avez déjà, je peux dire 17 ans, 18 ans, 19 ans? Non, ok, 20 ans. Ok, 20 ans. Ah ouais. Vous êtes déjà majeur. Oui, je pense que certaines décisions, aux autres, on a vu, non, aux autres, parce que faut déjà nager de 20 ans, c'est déjà âge déjà consistant pour une fille. D'accord. On a tout dans deux questions. Bobanda kokola na bande kona binoana depuis bozana agine. Non, depuis moi na muke nga na yebika kazaka grand frère na ngai. Donc aza cousin na yo. Oui, na yebika kaza mwana mama kulutu na nga vraiment. OK. Mais eye ko tomber certain temps nde kaka bande akoyaki bolingo na nga nde aye ko yebisa nga ke non azaka grand frère na nga propriété. OK. Mais tant où ya betele ko lisolo ya lolenge ya bongo. Pourquoi faut soyer na maman na ho? Que boza bande côté ta makambo ya zo ebisangai que yo na mama kutu boza yana lekiti. Non. Bon, idée wana vraiment père revandisa maman soit grand frère nazalaki na ngote. Ozalaki na ngote. Oui, nazalaki na ngote. Bon sibitima kaka beaucoup de gens en famille boza de bande kapu mutu mo aye abando ndeko mo ayo ando biso ke toza bande côté et tu crois ça facilement? Bon, nazwa ki pete un kotu na ye ya ebisinga ke oui ngande yaya nazwe biso makambo nazwe biso ngande na mona moy liboso na yo mama nazwe biso ngano toza bande côté yango pe nazalaki na facilité ya kondima parce que yenda aza mukolo nanga. OK. Oui. Discussion ya parcelle na bino pour noteka lopango na bandiam. Mama na biso. Mama na bino ndazena posa bakabona mama ko. Oui, pas que sombe la biso oui. OK, nde mama kuta bandaki ko boya. Nde mama kuta boyaki. Est-ce que maman na mama kuta baza tisiko relation isa bien par rapport à la discussion na mama parcelle? Oui, bango batamo basola na bango. Moko. Oui, mo basola na bango. Baza na bango. OK. Oui. D'accord. Sikoyo ndeko cousin na yo. Awanga ni zemi to azwa konzima zemi to ndengeni. Mama nazwe biso soki na ye awa na ye pamba te azoboya so na ye awa na ye pamba te azondimelo mote azondima te mama na ye pamba te so ezaki azondima te na ngai na mizula ta solution biso mibale to luka so ata kolongola nde balongola azoboya mama so na ye eza po bino bolukela nga de solution nazokoka te mama pardon mama nazokoka te nayebi te soki grand frère ayoki likambo soki akosala nga nini pardon mama. Merci, maman. Merci beaucoup. Pour trouver solution. Ah oui, ça chez Bisso, ezali bravo Jésus, tozana toujours pour na aide, pour na lisongi, ne vous inquiétez pas tokosunga.
So na Merci, tuni maman. yo kaka ba question parce que naza na posa na yeba. Parce que village au Pessingaï, ils ont déjà quelque chose, peut-être tu es déjà consciente en fait à mambo belé aux salles. Malgré un moment donné ignorance ezalaka, mais un mot toyeba maramto sala. Et puis singa kuto bi mo poko mo sepelano na marambango. C'est que quelque part o comme consciente na makambo zo sala. Maman, mettons moutaye komeka yo. C'est pendant que non, ça les locaux en atige. Donc tu étais vierge, maman je peux place dire. wana, oui. C'est ton cousin da déviergé. Oui, maman. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Cousin Ozav. Siko. Cousin. Azanda. Azanda. Oui. Ok. Mais nga na olinga to trouver une solution. Permettre nga. Oui, maman, na La personne solution. Oui, maman. Ceux qui n'a bengi celui invité. Na tebino bo se conforter bo solo. Oza capable oyebisa makambo nyonso oyebisanga oza capable yolobango devant mutu na bengisa. Oui, maman, na koloba po na za posa bozula nga solution maman na oloba. Parce que état maman abino eza ndenge so ayoki makambo. Nzambe nanga. Maman azalaka ne bien mais moi bien maman. Donc yepeka za quoi grand frère. Non, c'est pelaka so ba ya bino monde boye bandenga maîtriser bon yango na yaki awa. Ok, d'accord. Merci. Ozali kamusu so baksa. Maman likambo ezaka ebolukela nga solution pour na classe na ngai. Pour la classe. Ça fait combien de temps depuis pour rendre bimana cousin? Oko kakaba mois, oko yeba. 6 mois. Donc 4 mois, 6 mois. Parce que zemo za ngo siko, nengo sai tester. Ils combien? J'ai maison qui est 2 mois maman. J'ai maison qui est 2 mois. Et que 2 mois, tu as déjà 2 mois. 2 mois. Ok. Vous savez quand tester mbala moko? Non maman, on a sali plusieurs fois parce que na bande ko minzi mateke na ko tomber na zemi. Ndé na sali première fois na et deuxième fois, en plus de 4 fois. Ils ont bimaka détrer. D'accord. Merci beaucoup. C'est calmez-moi mouké. Faisons la solution. Merci beaucoup. Papa Eli, bobengela ngai deuxième invité à Kota. Parce que Tomeko solo là parce qu'on doit mettre fin sur cette histoire. Comme on a déjà boisana nous élèves, azotanga nanu et puis azana na classe na 6e, c'est bientôt là, peut-être dans 7 mois à décrocher son diplôme d'état, mais comme on avait des réalités qui se passent entre les cousins, les cousines, c'est quelque chose qui est réel. Donc c'est quelque chose qui est réel en fait. Papa, s'il vous plaît, si tu peux entrer et aux ala bien. En fait, ce sont des réalités. Makabo tout le monde a mokilo et ça un peu compliqué. À part qu'il y a na bravo Jésus, au solo les sonana. Avant na yawa na sola qui na juste un camarade, un ami. OK. Nde atalisa kinga lobi kende place boye bako peso solution à makambo. Nde na yaki pana bino. Olanda yebiso à travers ye? Ah oui. À travers ton ami là? Oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Okay. S'il vous plaît, tu peux entrer, Yaya. Soyez moyens d'aller au Kokota. Et aux allez bien. Bonjour, papa. Fanda. Bonjour. Hein? Souvent à la micro, hein? Aux autres, allez voir. Bonjour. Bonjour. Combonani. Mon nom est Grévis. Grévis. Ok. Étonné, ouais, taux normal. Bon. C'est normal que mais naza étonné assez. Pourquoi m'as-tu dans ma voix? Oui, naza étonné que mais naza vraiment c'est pris nandé na monde de konanga moi si. Ah ça de kona moi si. Oui. Petite sœur? Ça cousine ngai. Cousine na yo. OK. Cousine du genre côté ni. Mwana papa le ki mwana noko. Bon, azali mwana mama le ki na ngai. Asa mwana mama le ki na yo. Ngai nazali ko mwana mama kulutu na. Ah, tu es son frère, cousin mais frère. Okay.
du côté maternel. Ok. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Ngam na bengisi yo. Awa. Mais ko benga na bengisi yo, ana bengisi yo na permission ya Fallon. Fallon de azana besoin à solola na yo. Mais je pense que étant que Fallon azana na moi ba âge ne azana ngo, ngana ko jouer rôle non lelo lo kwa mama sunganga. Nazo kote la mutute, mais na mituna otuna yo. Aza cousine na yo. Oui, oui, évidemment, aza cousine nga. Ok. Ya Fallon. Maman. Tala est bien. C'est lui. Oui, maman. Isaïe yo. Muto mene fina ngati na koma lelo bo isaïe. Bino ba boza samba. Maman. Ma vie bien que azali cousine na ngai. C'est ma cousine. Oui, ta cousine, oui, mais boza samba. Yebisa maman vérité. Oui, bah je mets ça maman vérité. Yebisa maman vérité, c'est mon ndango zainani. Yebisa maman vérité bomba poani. Oui. Yo yebisa nga lobinga na toza yo za grand frère na ngati. Oui, yebisa nga bongo. Eza yo mutu yebisa nga ngote. Yo komi ko potanga ba kuzoba ngana zala mobali na o. Ngana poto kuzoba. Olobina nini? Ozana nini nanga? Zemo yo yebiteke ngana za zemi depuis na yebisi ozobo ya ngote. Olobina ki okufa so na okufa yo mutu yebisa nga lobana te. Fallon, mais maman, ngana ko permettre ba kuzoba boy. Ta Fallon, yo ngana ki chao zemi e bandi quand? Depuis quand? Ngai. Bandi quand? Yo kanganga na douche te. Combien de photos na chambre na yo? Nga biso mi be comment photos na chambre na yo? Mais c'est pas vrai. Fallon, ngana bimana yo. Mama, so lanzie ka muno makasi boy mama. Azana ka boy de pa wangani songa na ye eza po bolukela nga solution. Azaka lokuta ka boy mama ndio zo mone bo. Fallon, na ebite so eza pona maman. Nga na ebi tuzana ba tirement na ndenga famille. Makama lupango. Na ebite soki eza pona ba vantir bo sali ba reno bo sali ana pona lupango pour ça ça ba vantir sur le public. Mama, mbembe baza boendeni. Bino mbembe boza bandoki to boza batu nzambe nanga. Yozo ozo ba mama ba lupango eza awa. Nga ina makambo lupango place. Ya na yo na komi ndoki. Ya ngo bima na ngandi no longola nga bilamba nesosa ya na. Longola nga bilamba ndeni. Sika ko babuso ba makambo so bana nzambe nanga yo Fallon. So landi azala akabwe mama ozula nga solution te. Zela. Ya Fallon fanda. Obi ya grefis. Mama na ebite sozo ka passion. Fanda mama na oye bate mama. Maman, comment est-ce qu'il n'a pas fanda tandis qu'il y a d'autres potanga ce sont les insensés. Ngana bimana yo Fallon. Hein? Ya oko fanda. S'il vous plaît. No kwa bana. Ngana mama na. Ya saleki na yo. Omoni makamto sala a. Elle kan internet. Elle kan ba chaîne de télévision. Na peut-être même se rendre compte na ngote. Donc ayo refunda obisika oyo ba exposaka ba vie ya bato. Soko rosunga ngai. Ngana to solo na ngai moko. Wana ba camarades, wana famille, peut-être bandeko no ba bandeko na bino. Ba rotala bino ningo zolobo zo tuta tolo ke yazaleki na yo. Bandeko na bino ba rotala bino, ba mama na bino ba rotala bino, o bo sali za makambo soni. Toyo kanabo. Ngana wesa bandeko a régie bati émission te. Bati émission en ligne te. Bakata bakamera. Vina nga ndo baby so za vina ngai mama. Mama na ema te so comprendre pas so wana nango mama. Est-ce que faut que ngana avancer muke ya Fallon? Soki moyen ezali. Soki ko linga to coopérer. Ngana yo. Parce que tia ye ti na jouer temps na solo na ye. Aïsina Mwazemi, Azamon en classe, Alexina carte d'élève, s'il vous plaît. Na ceci test. Et j'ai prouvé qu'Azazé. On a na ceci test. Na sombake Akiras, na ceci test. J'ai prouvé qu'Azazé. Soit aussi sia. Donc ça les contrôle l'hôpital. Yaya. Pour notre kimia na libota. Pour notre oboma moto. Toluka solution ka ngai Fallon na yo. Est-ce vrai que tu as Fallon zem? Maman, nazo yebisa o. Vérité en vérité.
makambo azoloba wana eza ba présenter nga na kuyi jamais kosaba biloko bongo nake ndimake leki na ngai kuzi na ngai nake bima na ye depuis quand bela basi bazana ba balabala bela basi pina makambo wa pina yo pendo sambela ndongo yo pendo sambelaka onzi makate tisiko yo pina ndoza bo sambelaka alors nga na sa ya yo hein nga na kuze na yo petit zo ebisangai mais je vous dis ngai na tikala jamais kobima na mona mwasi yo na falon leki na yo kobenge mwana mwasi yo te po aza leki na yo apesi nga déjà kanda kuma na niveau koleka tiko to kobengi ngai vraiment na bimisa face na nga boye na babuzoba ya boye nokwa ba est-ce que oyebi kende toza boye bisiko oyeza bisika basala nzambe baza est-ce que ozo rendre compte ya bisiko ozali oui ezali émission karaté po émission karaté est-ce que ozoyeba basala nzambe bazali oui mama wana yebi otie zemi to te tikali kosala ngo te. Voilà, merci beaucoup. Maman, nebisaki ondima te, nebisaki ondima te maman. S'il vous plaît. Moi j'ai la Bible ici, s'il vous plaît. Papa Thomas Kokota, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, biso to linka mensonge te. Parce que ceux qui le kuta ezali awa Bibili ande ko kangayo. Makomi oyo ya Nzambe nde ko kangayo. Na lingi na tuna yo anatanda Papa Thomas Kokota. Masoloni yo betela ki yeke bino bale bozaba bande côté. Masolo na betela ki. Ya ebisinga yo ebisaki yeke bino mibale bozaba bande côté. Bozaka bana papa moko. Est-ce que ko sunganga ozo swana ozo sola quand même serviteur azokoto longwa chapeau cha pour to so ba sa Nzambe te to na chapeau. Merci beaucoup. Papa Thomas s'il vous plaît rapidement ko kota. Masolo betela ndeko. Eza solo? Ye, ngana zo sabino ki. Bonjour papa. Papa Thomas s'il vous plaît vous pouvez vous mettre. Pardon Yaya, Noko. 1 minute. Merci. Papa Thomas micro yango. Bonjour. Bonjour maman wechi. Papa ça bien. Kimi ezali na ngolo Nzambe. Bonne église. Et tonga bana na Nzambe plutôt. Kimi ezali Nzamba zobate. Nzamba zobate. Ok, papa Thomas nazo zongelo mwa muke musana Nzambe. Obet explica kenini. Falon ngana explica oni. A part makamama pa mama ngana ebiloti. Yo mukonga bandola bana cuisine obosani ko elango ebisanga ke ngana tozaya na ile ya likite mukonga bandola bana cuisine obosani ko elanga na cuisine yo mpike ngana zo tozaya na le kwa cuisine ibisa kango lo ngana ke wanga na ke so oloba ko lobi mama biso na mama bino baza famille moko te baza ka ekolo moko yo mutu ebisanga makambo wana te ngai Falon nzambe na ko bana bisa ko bozima na ite mama neze ko ko wanga na ngai mama calme. On va trouver la solution. Si tu sais pour na makambo mapangu no yo ba bêtise et puis na kombo na ngai continue le ozo wanga na kaka maman je vous dis siko to yokani ke ngana bomba secret to luka solution ya zemi wana yo zo ndima kate ile una salité na ndimandeni maman. OK d'accord merci beaucoup il a fallu se calmer moi muki noko abana papa na biso tozani awa aza pasteur aza musala Nzambe aza Thomas ya falon mama na yebi tozana émotion ozana passion ozana souci po tozani aza l'homme de Dieu mais non ngana pesa moi maloba mukie par rapport à makambo na bino et puis toyeba ndeni toluka solution bo pesa biso moi litoi mukie to bo pesa musala Nzambe litoi moi mukie. Papa Thomas je pense que ozaki derrière la caméra oki histoire bandeko baza ba cousin au cousin moi maman leki moi na papa Kulutu nde selon Falon alobi ke nde koneya mobali bando yebise ke baza yana leki ba koma mwasi na mobali ba bima e koma normal donc ba koma mwato bakana mukuse mwasi na mobali poto ke mulaiti mais problème eza pas si ezali ke Falon aza na zemi aza moi na classe aza na 6e. Mais il y a son dimate que zemi wana eza ya Falon te ya yete et puis ba bimate étant que l'homme de Dieu ce sont des cousins. Merci beaucoup maman wechi pona maloba. Je crois ceux qui eza ya solo ya koboya
parce que azoboya na famille créer problème. Mais au-delà de tout, ce qui koboya na ye me foye bake il y a impact ou esalemi wana na relation au bango mibale ba créer. Beaucoup plus ezaka ba famille oyo bazaka réclamer na inceste taka beaucoup plus na ba lignée ya bato baza na descendance ya ba coutumière bazaka beaucoup plus réclamer na makambo oyo. To moni mutu aza na ba sang coutumière déjà ba famille coutumière ou baza na ba chef coutumière na kati ya famille wana même soki na génération na bango ba yebi yango te mais comme na ba arrière grand-parents il y avait un chef coutumier ou bien banganga bazaka na biloko wana basemaka na kati ya ba génération ekoya. Alors koyoka yaya lobi que batikala kozala na relation te. Posons-nous une question. Pona nini ndeko ya mwasi akoki kotambola bisika nyonso apointe kaye? C'est que il y a une vérité weza wana. O kaka bango mibale nde bayebi. Alors, au lieu ya kozala comme juge, j'aimerais bien au moins nde liloba ya Nzambe ya monde juge biso. Parce que moi Lévitique a expliqué clairement lobi tokoki kozala na ba relation amoureuse te ou bien koyebana ba boyelimbisanga pona terme koyebana ba bolumbu te bandeko. Au moins que Bible so kitine je crois na Lévitique 20 apesaka etumbu ya liwa. To na bandeko mibale o bayebani ke oyo aza cousin to cousine donc etumbu ya liwa eza likolo na bango. Bon, ndeko na biso mbali alobi ke ayebi yango te. Ndeko mwasi alobi ke yeba kosaki ye ke baza bandeko te, donc c'est que elengi ya bolingo ememaki ye. Je crois na bango mibale na kopesa bango mibale faute, mais beaucoup plus na s'attaquer na ndeko mbali. Parce que apparemment komona boye c'est que ye azayaya. Azayaya, d'où ayebi au moins mabena malamu oyo akoki kotambusa leki na nzela ya malamu. Parce que ceux qui kolobake zemi eza ya yote. Bon, lokolo zaya ya na ye, mais quand même okokai kolandela oye banani oye ya fréquentaka pona ko éviter mbeba oye koma. Mais ndeko nanga mbali na bondeli yo. Ceux qui obombango na kati ya mutema na pona ko éviter ba problème to répercussion na kati ya famille. Ngana kosenga na yo soki eza yango ndima yango to senga mawanzambe likolo na bino po to fongola lobi avenir ezala malamu parce que toko bo yango to bombi yango lelo mais lobi yeba kezana na ba répercussion grave même na bana oyo ko bota yeba ke ba kosalaka pe makaba makambo eza de génération en génération yango moi na livre à juge omoni Nzambe tellement mona ike mboka ya ba Gédéon ezaki na makambo ebele ya mabe mingi. Ndo moni atindi Gédéon ndi akindi kobuka o ezaki ba temple to ba hôtel ba parana bango ba tongaki. C'est par là na ko utiliser ngoka pona ko yebiso ke po eloko wana ekatana to hémorragie wana ekatana esengeli kaka mutema nonde yango monso efongwami eke par exemple na peso ata malobaki olobatake nazaki poussé na force moko boye na yebaki ko contrôler ngote yango na koyaki na likambo wana mais au moins effet kaka ya koavouer wana parce que Bible zo ebisa biso ke soki mutu ayamboli masumu na ye Nzambe aza juste pe fidèle pona kolimbisa ye et puis kolongola ye na mabe nyonso wana mais lokola yo lobiki oyebi yango te to c'est que soki yango mutu esalemi yebake bilakeli mabe ezalaka likolo na mais ngasi ko lokwa na lingi bino mingi Yesu pe wana lingi biso mingi to lingi ke makila na ye et puis mawana ye eza likolo na bino ceux qui bopozaki acte wana il suffit kaka bondima to sengi mawanzambe et puis to bosa ina biso lisolo wana. D'accord papa to okolo bani na likambo na nyonso na biye papa nokwa ba oyoki musala Nzambe atoni onotuna olobini. Ok mama naoki musala Nzambe ndenge otoloba
mais eza mwa mpasi mingi nasenga makambo eleka vraimen na mokili te. Wapi? Na Na internet. na internet. D'accord. Nde tosala émission boye tokota yango te. Kasi nga asengaki yango te. ndeko na ngai cousine na ngai oyo nayebi jour moko boye nabimaka tokendaka feti na bamasa na ngai. Jour wana tokende omela masanga ifeke namela masanga mingi vraiment nazalaki importe. Namela masanga bon ifeke nazalaki vraiment importe. Nazalaki nakoka suko se contrôler te. Pasteur vraiment bolimisanga nanu. Ndenge nayaki boso consciemment nazomona nazasepelanga mpe na ye mais conscience na ngai ezosalaki oyo cousine na ngai mais na te wana nakokaki lisusu se maîtriser te teke nazalaki ivre namonaki azosokola na douche nde nalandaki wana puis nakuti azosokola tellement azalaki na bafulefule ebele nakoti nafungoli rideau nafungoli rideau azalaki mpe deja ni surtout ki ayoki moto akoti nde atuni wana nani nga biso te eza ngai taka yebaki nazalaki cousin na ye aya na ye alingaki aganga me na maîtrisaki ye. Oh là là. De telles révélations, ça fait très mal. On rate sa famille. Très, très, très mal. Très mal. Tokenoko. Papa molimbisanga papa. Mama molimbisanga bosengelanga mawa nzambe mama. Ok. Il a fallu non, il faut se calmer moi mon yaya. Ça va? Yaka. Yaka. Télémano. C'est calmé non maman. C'est Lucas solution. C'est calmé moi. Merci. C'est calmé moi. Ok. Na forusaki na makasi na opesa effort te na forusaki na makasi na bimaki na ye bon il fait que ya namoni ki na bimi na ye na bangaki makasi na kasaki peut-être ko pe ko funda ngai ebi ke ndeko na nga pe cousin na nga msusu mwana mama kulutu etaki ya sportif pe brutal makasi nde namekaki mpe kokonsatize naloyebisa ye nde nakimaki mwa moke makambo ya mboka koko na ngai pardon nani mama na ngai na mama na ye baza bandeko vraiment te po azwa vraiment temps ya oyebisa bango te etalisaki eke mama na bango baa bandeko te bazaka bato bayebanaki na mboka ti taki barelation mboka nde ezalaka kolesere bayaki kovanda mpe ndako moko malgré ça akokaki kondima te me andimaki kaka mpo napusaki vraiment akoma vraiment na bapusa na ngai poni mpo nabangaki dani eloko nasalaki bon ye relation yaki vraiment kocontinue à partir wana Oromi mwasi na mobali. Oui, tokomaki mwasi na mobali ma cassette. Tozalinga te na ndako baye bango. Tozalinga te na ndako baye bango. Tozakobima vraiment de temps en temps. Il y a un moment donné msonga pe msona roza rampe na posa na ngote. Omona ye provoquer ngai. Taki ngamo na yebi ngane mutu na pusaka ya sana ni to bando sale loko na mwa pe na boya. Zalaki lisuti. Ne biso mba tozalaki vraiment emporté. Mais côté neti ya zemi esalanga vraiment kobanga tisiko mana zanga te nasomona pete vraiment eloko ya boye vraiment na animateur moko mapa nini okomela biso
Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Nzamba Pambola yo na ndengo lobi so vérité. En tout cas, que Dieu te bénisse parce que balobi la vérité libère. Ne permettra qu'à Christ ait encore ta fanda pour que besoin de délivrance. Pour ceux qui bombi ba secret, au bombi on a katsa mutema et que ça moi passe. Mais oui, ceux qui bombi ba secret na mutema, no kwa bana, et ça moi passe. Moni na simba écoute Bible na bande déjà kotanga po na moni déjà place bozali. Donc au déshonorer ndeko nao azaki vierge. Oui, maman, ça l'a fait. Ok. Au déshonorer, so rezu kutu Lévitique 21, au moment ndé ba oloba mambana nyosoto. Donc inceste ouais ça mina libota et ça vraiment malamuté. Mais quand même tu crois que comme Aza vierge ça prouve déjà que c'est mes aïeux. Vanda. Vanda nao ngaite. Vanda nao. Non quoi bana vanda. Et ça c'est déjà le coup là au avoué. Merci. Vanda on va trouver solution. Il a fallu trouver solution. Non quoi bana trouver solution. Parce que il faut toi et bandeng trouver solution. Toi ça va serviteur, toi va servante. Car o ezaka est facile. Ezaka mo teto zwango likolo toto zwango na makelele. Ezaka o ezosenga il faut préparer tous les deux mamans. Papa Thomas. Tous les deux maman Fallon. Baya. Je sais ça. Maman Est-ce que beaucoup on s'est calmé moi mouké tout le qui a bien nos solutions. Boza bana o boza na famille. Biso toko trouver solution mais il faut ba parents na bino bazala au courant. Ya makambo. En tout cas, je suis désolé na démarche nazo kende mais ezali démarche o ekosunga ngai na bino. Merci beaucoup. Là, en attendant, ba côté ngai troisième invité, on va permettre biso tozo solution. Papa Thomas. On va permettre biso to kende kokutana ba faut que kokutana ba parents na bango. Parce que ça là les amaramo ko mema bango boye puis émission bande ko ba sunga biso et kotate pardon pour que to régler situation on a famille. Yaya rapidement s'il vous plaît, ceux qui ne quoi kokota et vous allez bien. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Yakaya. Nukabana Fanda. Merci. Pesanga quelques secondes dans la chaise. Merci. Papa Thomas, pardon. Tout sur la kaka. Yaya Boni. Oza micro nanga. Ebi bandeko. Kombo na nani? Kombo nanga Dani. Dani. Oui. Ok. Frère Dani, excusez ce biso to bengisio. To bengio pamba isa makamoko na kata libota na yo. Ozo senga to jouer na solution na kanda. Ozolanda papa Dani. Ozolanda mama. Ok. Bambali bazaba nani? Avana kota na likambo. Oza cousin nanga. Cousin na yo. Oza petite sœur na propre. Petite sœur na propre. Oui. Ok. Problème toi na wa parle pango, ils ont problème société. Et je suis donné à quoi na kuti azole na peut-être bo betier ou quoi. Ok. La situation est dans la famille Zaka ya le pango à part ça et l'homme se zate Fallon. Fallon, j'appelle qui? S'il vous plaît, frère Dani. Frère Dani, maman. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Banoyo, awa. Est-ce que tu as un lobakasi? Ça va, maman? Ok. Merci qu'on ait ton a déjà bando kende nanga na komoba. Ko ebi soli.
okokita moke papa. Ok, merci beaucoup. Merci. Ya faloni mutaki koluka biso na émission na kozala mwa mokuse mais na kopeso ba grande ligne. Ya faloni ayaki koluka biso na émission. Raison ya faloni aye a expliquer nga pe makamba lupango oyo lobi wana na yebi. Mais problème eza ya lupango te. Problème ezali ke ya faloni bakoma na mokuse mpona ke musika te bakoma mwasi na mobali na ndeko oyo. Papa, bien sûr, il faut se calmer. Bango mibale, mwasi na mobali. Mwasi na bandeko. Bakoma mwasi na mobali. Na ndenge nini? Na ndenge ozoyoka wana makambo wana esalamaka kaka na kati ya ndako na bino bisika bozalaka ntango mama kezikida yo oke sala mama pe ake koluka oyo ye kopo azosala nde bango mibatikala na bango na ndako bareuniaka. Mais problème ezalaki ndeko amela ye masanga akutaka ye na douche nde akotelaka ye na douche nde babima na douche wana. Problème eza tangu babimi bayoki posa ya kosala kango air nyonso tu ekomeli bango habitude. Po ekoma habitude ezalaki nini? Ndeko ayebisi ye ke bozala bandeko te po azwa esprit ya falo. Ayebisi ke bandeko te. Bozala bandeko te. Donc mama na bino mama na bango eza motema mabe oyo eza motema mabe mama nanga eza motema mabe. Eza soni ya famille mama bopekisinga na silika te nakobeta mwana oyo engano soni na famille mpona lupango bebe mpona makambo ya boya ata yo moko nayebi te na ndenge nini mama na bango tokobenga ye mama kolutu. Comment akokoma mwasi na yo? Je n'arrive même pas. Makamba boye vraiment tabina moko. Falon, oza mutema mabe. Falon mutema mabe. Mama mwana mwasi mutema mabe. Ngai naza simple journalier. Papa. Moi na biso azanga ke logo te. OK. Mais je ne sais pas ni les pousser. Et pas mutema pas marata même pas na ndako. Nini atabina. Oya kosaki ke baza ya na lekite. Yango ye pe amonika bongo nde bakomi kobima. Mais problème eza kutu nde wana. Est-ce que koko se calme po nani na lo bapendele kamunde ya motu ya makasi. Papa Dani. Maman, nazoka. O silikate, ozona kanda te likamba musuka nani na lo. Maman. Avant de répondre bino. Eza mambo soni. Komona bana mibali ya famille bakomi mwasi na mobali. OK. Na kanisi eza émission ileka na ba TV no? Te tokota te. Merci beaucoup tsango te. Tokota te. Na promettais déjà no koto. Eza soni. OK. Tokota te na lobi boye. Problème ya mutu ezali tobengi so apo yo sunga biso na papa Thomas. Il faut que mona ba parents ya bino pour le cas to l'exango te mais ba parents na bino to mona bango maman na bango na maman na bino. Pourquoi? Parce que na minute to solanga na yo falo na sema 2 mois. Quoi? J'aime les 2 mois. Mais ça c'est l'abomination maman. C'est l'abomination. C'est l'abomination. N'habitez. Fallon. Pas du sonner pour Fallon. Sonner mais pourquoi? Papa, ils ont sonné. Bien sûr, je peux me calmer. Mais à niveau, t'es quand même. La cancer est gossou kawana.
Et comme si na bazemi. Bien sûr na kobetela, bien sûr to kobenga famille. Na niveau maman ya biso azalaka. Et na maman ba yoka ntene minute na makambo bo to zala wapi. Eza liwa. OK. To kozala ensemble. Nga muko na sona maman pa yoka kanga bien. Na sona maman. Na ko expliquer qu'est-ce que se passe. Avant que maman ba ngwa yeba. Pour maman on mutema mabe makasi ni atala nini na ye. Na maman na ye textuellement. Différence c'est ça té. Non, ça va accompagner biso. Juste pour vous des policiers bas en biso pour des autres résultats. Non n'est bien. Na ro so na maman. Pour que zengi ya mwana oyo à côté sur le boulot sur la famille. Na makambo na il est pas même pas na 5 ans na zone 23h pour le rata 100 francs. Makambo bo pour nani. Papa, vous avez des policiers. Nangai, tokende. To vendre sa maman. Il s'est dit que le pan wana batika là, ne to loki na kimia. Comme makambo bona maman le ponso esangani. Ezaliwa. Na ulengi na ngana za na kati da bilamba poso na beti bangu mibali. Soki binote. Na beti bangu makasi. Parce que Papa Thomas, Zono Papa Dani, pardon. Merci beaucoup. Zono Papa Dani, pardon. Yaya, Vanda, yo Fanda, Tikana. Papa Dani, pardon, pardon. Papa Thomas, Zoina. Yaya Fanda, non. Yaya Yope Fanda, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que Sukiawa, Nenge Toyokana qui Tobengsaki Yaya pour et permettre bisoto kende et pas de famille. Je pense qu'il y a fallu réunir les sungi toko sungayo ezaika awana comme on a biso mabete ko traiter biso pe na ndenga mabete parce que oza mwana oza na kati ndaku esengeli ba parents na yo ba yeba situation zoleka nango sikoyo et oza malamu. Donc je pense que sali ezali vraiment malamu te na obetelo maboko te. Na ko féliciter au côté c'est abomination, au côté c'est inceste, au déversion moi donc mais la famille oui c'est calmé famille il y a pas un colobelo roté calmez s'il vous plaît c'est calmé vous calmez s'il vous plaît ok nanda kuna bino na ya na bino to ke luka solution bino vous c'est calmé merci beaucoup. Awa solution to roya na on a plat to uta na famille to ça la bino analyse si ka ete nzambe nanga apa ce qui te bye. Au-dessus de tous les noms et tous les saints du trône se prosternent devant ta face. Jésus le grand vainqueur, il a tout accompli.